Bon week-end na bino nyonso bandeko nanga bino bandeko oyangai masolo na député cadre tokutanaka s'abonner kaka ndenge totalisaka bino okoti na compte YouTube na yo fini omati likolo commune de Eliezer tokokoma otie mwa cloche wana pour que ozelaka biloko akolia ozwaka masolo ya malamu ya kitoko pona mboka na biso masolo lelo to samedi lobi basoda nyoso o bazalaki na kingakati bakimi to balongoli bango. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est dans cette émission. Masolo. Tokobeta masolo bandeko na ngai ya dossier botu na kalisusu te. Moko batu balala eza dossier boyo kaka bakangelaka collègue na biso Jean-Jacques Mamba. Mikolo Jean-Marc Kabunt alongwaka. Dossier ngwe komi na niveau nini? To préféré kolobela bino. Masolo. Masolo bandeko na ngai lobi likambo salemi na palais de la nation. Likambo ngo nini na kati ya masolo na député ya lelo. Bientôt élection ya bureau définitif na Sénat. L'union sacrée a kokende en ordre pour la conquête de ce bureau-là, pour nous remplacer Tambwe Mwamba, Masolo. Ba tractation pour le gouvernement, les noms qui fâchent. Ba tractation pour na baoba kobima na gouvernement ya union sacrée. Ezana ba kombo ko pesa batu kanda. Yo na sewa no ko makaka yanga kombo zo pesa nga kanda yango. Na commentaire yanga kombo zo pesa nga kanda kombo na linyina mona te yango. Ça va nous permettre à koyeba quand même qu'est-ce que vos attentes par rapport au prochain gouvernement. Mes condoléances le plus attristées. Nabana ya UDPS. Surtout bao bazana Katanga. En particulier Nabasonge pour la disparition. Il y a moko ya cadre ya UDPS. Na kombo ya papa Masoswa ya Mutalwa. Je ne sais pas si je vais bien prononcer les noms, ou bien si je bien classé les noms. Masoswa ya Mutalwa, je pense. Ye bazaki kobenga ye Yamaso. Yamaso est décédé. Il est de la grande famille. Il y a grand chef coutumier. Il y a Bala. Tozakuna na secteur ya Chofa, territoire ya Lubao, na province ya Lomami. Excusez-moi. Il est décédé à Kinshasa, la capitale. À Koufaki suite, à la suite d'une maladie. À Koufeli na hôpital HJ, actuellement son corps est en morgue il y a 50 ans. C'est quelqu'un qui s'est battu au sein de l'UDPS. Tangu, le chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azwi Bokondi, a se déplacé à Yawana Kisasa. Bien que, à Koutanakana, chef de l'État, alobi na mutuke, vous l'amenez chez moi.
Bamemayete, Tibo Yakoufi, je ne sais pas si le chef de l'État saura que Azali Soussoté. Nzela Yabatu News. Mes condoléances, Nabino, tous ceux qui ont eu le programme. Il y a organisation à Matanga Naeto Koyebi Sabino. Tous les songs, c'est le vôtre qui est parti. Bana eu des pes, Yamaso n'est pas n'importe qui. Pour Nabao Bazaji Kobunda na Lubumbashi. Le monsieur là est là. Il est là. Je vois encore là où il habitait à Lubumbashi. Na Kamalondo. Na Babemba. Et à tout moment, les attroupements, il y a débat, talagak, qui parlementaire debout, on a eu des pèses ici la kate. Il est parti. Ezan Zela Yabiso Nyoso. Zela Tokokotaka. Nabatwa Mabe, Nabatwa Malam. Mais ce qui nous reste, ils ont Oyoto Salaka. J'étais content quand je vis ce couple. Bah, moi, Sapato Nabango, bah, eti awa kopesa, tango ba yoki keto kende mbujimai. Vraiment, en tout cas, ngala mwasi na ngai ceux qui total nano masolona député te là la pena pour ngite mais ezala comme mesano ndenge azoko sunga bandeko biso pe na mamu ke tozala ngo tolobi ke to yeko répondre à l'invitation alba ke bazo sala voyage pour na Kasai pour na sunga bandeko bazakuna la nani na kampana azosala oyo lobi ke pesa moninga sourire yangana nga pena mwasi nanga d'abord na bosala ko loba komona ntoto Nikes père double o babe autrement dit Chamboui le na mwasi nanga fila matone mo baro ko se présenter o alba koma nga to yaki pana répondre à l'invitation ya honorable Paul Charmant de Golézer o ngala koma ko benga e prophète. Yango te pona ko répondre invitation na ye oyo ye pona ko pesa mwa likabo oyo pona bandeko o bazana na mumai tika mama sapato yo pesa moninga sourire yango biso te pesa na mwa mutu tozala yango bandeko mosusu mpe bakoni kosala yango oyo bazala mingi basala yango mpona kosunga bandeko na biso oyo baza na mboka yango toye mpona korépondre invitation muke basunganaka selon bamoyen na yo totindaka mutu te akende koyiba ya muke oza nango oyebi a quel degré okosunga mutu mabe ezalaka nde oza nango ozosala semblant ya kosunga mutu balobi wana j'avais fait réfléchir aux gens tobandi kosala débat te il faut topesaka $10 par mois nalobi ok $10 allons-y nga napesi $10 kiko apesi 10 zolozolo 10 makesela 10 amos 10 manix 10 bapesi $10 ba epenge bape $10 tokutani à la fin du mois nous sommes à 20 totalisé combien montant de $200 tokosunga nani tokosala nini oyo komona parce que chaque matin c'est comme ça que vous voyez et les besoins s'ajoutent. Il faut chercher à répondre tant soit peu. Même ceux qui ont répondu étaient moi transport il faut bim. J'avais dit à quelqu'un de comment quoi beningai bon na lingio sala action au sala soki ndenge nini na lobi eza bien mbongo wangu eza combien abisinga na lobi ndenge mona kana sangisaka bango wana mukolo yake tosali une grande action transport yango moko ekozwa $700 ya kozongisa bango ekozwa $700 ya kozongisa bato ndenge bayaka batondi soki tozala na mouvement wana kozongisa kaka bango na bandako ça peut me prendre $700 yango bomoni oyo tosalaka na lobaka eza geste ya motema yango mpe bokomona quelque part awa biso nyonso naza député moko te toza badéputé toza ebele eza na député vandi ali bafuti ye azo alie bafuti ye asepelisi bana na ya mi sepelisi madame c'est bien bon
Mais cette population-là, vous l'abandonnez dehors. Atikali, au Katinanu, au Ebiernini, au Yokosala. Moussou Alobinanga, Eliezer, tu vas t'épuiser. Nalobi, oui, même temps on a s'épuiser. Nassi n'a préparé bango moralement. Nalobana bango, ok, je vais m'épuiser un jour. Mais il va sentir que awa mutwa zangi. Mais muke wana. Yo vina yo. Tango zo kende korenie. Champagne wana babele la kana boîte de nuit. Oh, mais c'est mon pao. Champagne, combien? $200. $150. Mais ce qui va lobby que, au sungandeko, au lobby to cotiser $10, $10. Bandeko nanga botika mutema mabe. Botika mutema mabe. Mieux vaut ne pas donner que de faire semblant de donner. Nalobi boui. Mieux vaut ne pas donner que yakosa la semblant et yakodonner. Naloba kanabatu. Admettons ce qui okoti. Ozi, oyo lingaki otumba. Biloko lingaki otumba parce que ce n'est plus important. Pomper ou pompelinga. Oui, ça peut aider les gens. Nako me mango na kasai. Mais moi je vais dépenser pour les billets, pour les transports. Il y a biloko wane comme un embouchement, n'est-ce pas? Et après, mais devant Dieu, c'est zéro. Parce que au sali le côté. Zonanu oyo ozana ngona nu posa kabela mutu. On ne doit pas considérer les autres comme une poubelle. Oyo si le kolo zana place ya koboa kate ale, boa keli bango. Oui, ça peut les aider d'une autre manière. Mais est-ce que au sali geste ya mutema? Le jour où on pose action yake oyo, c'est précieux pour moi. Ce qui est précieux pour moi, yangona kopé sabat. Combien tu seras grand? Et c'est ça le geste. Quand Jésus regarde les gens en train de donner les offrandes, il y a une dame qui amène un petit rien qui ne représentait rien. Alobina batu ke na batu nyonso mutu apesi malonga yewa. Parce que après ça, oh les ala qui pona bomo inaye. Je ne suis pas pasteur. Je dis tout simplement que tango zo mona Bible lobi que nazaki nanzala. Olie sakangai. Nazangaka ilamba olatisa ngai. Nazalaka na boloko ya kotala ngai. Nazaka malade ya kotala ngai. Eza ba action ya mutu azo sala, vous sentez que quelqu'un a fait. Même lui-même tango azo tikala, azo sentir que quelque chose est sorti de lui. Ata Christ tango moi si wana zo luka na fulte, tango simbi Christ alobi. Awa, une force est sortie de moi. Nguya ebimi. Il faut ba acte zo bimisa. Papa pasteur, balobi na Christ, batu balembi bakende ya lobi, bakende wapi, bazana nzala balobi, bakokende te, bino, bolie sabango. Évangile à malam, ndenge nazo kata, nake kotala ba vieillard, nake na ba hospice de vieillard. En dehors ya ba oyo, bomonaka, na tongo tongo, je fais les déplacements. C'est mon cœur qui me pousse. Nako kakate, c'est tout ça qui... Tous ceux qui n'ont roulé, il faut que je tourne. Si je ne tourne pas, je la tête. Mais ça n'a pas tout. Bazalaka bien avant d'aller. Azo moi coupe naïa champagne. Azara comme la politique là. Tu sais qu'il dit là ne fait rien lui. Mais oyo dépenses journalières na yo et cause à la provision mensuelle ya mutu. Tozo kembujimai. Soki toke week-end ote c'est parce que ma coquille est coquité. Totika politique kaka ya koloba. Loba sala ndeko moko alobi. Eliezer nyoso tuwa nozo loba. Kene koloba na parlement. Papa na lobaka. Collègue Élisée Tambo. Merci, honorable président. Je ne peux pas présenter mes observations sans d'abord féliciter notre commission. Pourquoi je félicite notre commission? Parce que toutes les questions que j'avais ont été posées
par notre commission. C'est comme si c'était avec eux. Mais je constate quand même, qu'en dépit de ces soucis de notre commission, le ministre n'a pas pu répondre à des questions lui posées par notre commission. Et aujourd'hui, honorable président, constaterait que le climat est un peu maussade dans notre salle. Je ne sais pas si c'est parce que les amis qui nous ont toujours embrouillés ont pris fuite. Mais il y a un calme alors que c'est important, cette loi. Mais je suis en train de me poser quelques questions, honorable président. Avant de me poser la question, je fais référence à un auteur qui s'appelle Piaget, qui dit que l'intelligence, c'est savoir s'adapter à son environnement. Honorable président, ici nous avons ratifié autant de lois en rapport avec la sécurité dans notre pays. Est-ce que nous pouvons d'abord évaluer la conséquence des lois que nous avons ratifiées? Les lois ne se créent pas par rapport aux autres. Les lois sont votées par rapport à nous-mêmes, par rapport à la République, parce que c'est nous qui sommes bénéficiaires. Oui, je suis conscient, nous sommes conscients de l'enjeu qu'incarne cette loi que nous devons ratifier à tout prix. Nous sommes conscients de la pression que nous subissons, sous prétexte qu'il y a eu plus de 28 pays qui ont commencé à appliquer tout ça, et surtout que votre président veut devenir président de l'Union africaine. Nous sommes conscients, honorable président. Nous sommes aussi conscients, honorable président, de tout ce qu'il y a comme réalité avec notre économie. Je vais rappeler une chose. Je suis dans le rapport. Nos collègues ont posé une question claire. Je suis au point 7, synthèse de réponse du ministre aux préoccupations soulevées par les élus, par nous. À la question relative sur le fait que la RDC est une économie extravertie encore à l'état prêteur, qu'avons-nous à donner ou à recevoir? Mais le ministre n'a pas répondu. Le ministre nous parle du tourisme, nous parle de ceci, nous parle de cela. On n'a pas compris bien la réponse. Je vais encore soulever un autre point. Honorable président, il y a une question ici. Nos collègues qui nous représentaient valablement, vous êtes à féliciter, chers collègues, parce que toutes nos préoccupations, vous avez quand même posé, bien que des réponses claires n'ont pas été données. On dit, par ailleurs, la question de savoir ce que le pays prévoit à court et à moyen terme des subventions pour les opérateurs privés et publics et quelles sont les stratégies de la RDC. Voilà ce que le ministre dit. Le ministre a indiqué à ce sujet, les pays se trouvent dans l'obligation de s'aligner et de regarder dans la même direction que les autres. Non, on n'a pas les mêmes réalités, honorable président et chers collègues. Ce n'est pas la réponse que le ministre devrait donner. Un ministre congolais comme nous. Maintenant, nous nous posons des questions. S'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière. Oui, je sais la pression que nous subissons, la pression que subit notre président de la République, la pression que subit la République. Vous êtes dans l'obligation. Mais nous devons regarder en face pour comprendre si la loi, nous la votons pour nous-mêmes ou pour les autres. On n'a pas assez d'industrie ici. La plupart d'argent qui fait fonctionner l'État ici vient de la douane. Et nous allons couper tout de suite, sans aucune organisation. Ce qui devrait se faire en amont, nous voulons le faire en aval. Ce n'est pas possible, honorable président. Je vais citer avant que vous me demandez de citer. Honorable président, nous connaissons les réalités de notre pays. Nous connaissons la malhonnêteté de quelques-uns des pays voisins. Ils vont commencer, l'honorable Killer l'a dit, ils vont commencer à prendre les choses à Dubaï. Ils écrivent là. Cité collègue, cité. Je savais, honorable président. Je savais. Mais pour raison de ce climat qui règne, vous pouvez m'ajouter quelques poussières. Parce que quand même, aujourd'hui, c'est bien. Honorable président, ils vont commencer à mener les choses à Dubaï. On écrit Made in Zambia. Qui va vérifier? Et comment ça va se faire? En conclusion, honorable président, je sais que la pression que nous subissons
C'est pourquoi vous trouvez que la plénière est timide aujourd'hui. Les gens ne savent pas applaudir, ne savent pas bouger, parce que nous subissons la pression. Nous le savons. Qu'est-ce que je vais proposer? Parce que nous sommes dans l'obligation, dans l'état de faiblesse, de voter cette loi. Honorable Président, je propose, nous avons la pression internationale, chers collègues. Collègues, il faut citer. Nous le disons. Collègues, Alors, collègues, s'il vous plaît. je suis. Collègues, s'il vous plaît. Collègues, Je suis honorable. vous allez citer, s'il vous plaît. Donnez-moi une seconde. Ok. Il n'y a pas de pression. Vous êtes en train de parler librement. Il n'y a pas de pression. Il n'y en a pas? Non. Je crois que les doyens d'âge, surtout qui parlent, les plus expérimentés que nous tous, je crois qu'il n'y a pas pression. Mais je dis quand même, honorable Président, je sais que nous sommes obligés de ratifier la loi. Mais ce que je demande, Collègues, citez. demandez la parole. Citez, Ce collègues, que s'il vous nous plaît. sommes obligés, honorable. Ça va faire mal, mais je vais citer. Je sais que, honorable Président, nous sommes obligés de ratifier. Mais voilà ce que je propose. Nous allons ratifier moyennant une condition d'application, par exemple, dans 5 ans de cette loi. Le temps pour nous de nous organiser pour être en concurrence. Et c'est ça, c'est comme ça que nous intervenons. Avant, on nous accordait difficilement parole. Par Ndegonabiso Janine Mabundu. Et à Tamouké, on doit sentir quand même, moi tous, il y a mon oiseau maîtriser ce qu'il dit. On ne va pas divaguer. Ndenge na lobi na bangoan, on vote des lois, pas par rapport aux autres. Loi, ils ont tenir compte de la réalité. Et ça, la réalité, c'est la loi. Mais quand vous importez des lois à l'Ozui, votre loi, peut-être pour imiter les dégâts, il y a neige, il y a loi, il y a mami tiangwao. Tobaki si na ba loi. Mais qu'est-ce que la loi portait? La loi vient résoudre un problème. La loi vient répondre à un besoin. Oui. Oyo, akele adaou aloba, une valeur à protéger. Quelle est la valeur à protéger? Yangozo mona batu na sali loi bo. Loi au sali zo sala nini? La loi oyo zo proposer zo sala nini? Ba uchi na mboka. Banya kijana makoro, akati kaji bakubwa, bakubwa kibapuku, niki matangu, batali kiboi, banya. Antuka. Ewutiri bolomi tuka, banya kotoda na kini, bateki mitega beka, bateki miso kwanga, banya kotega bankapu, bateki miso batu, bako. Antuka. Bawuta kibambo, banya kotoda na kini, batonyi baba boutique, batonyi na badebo, batonyi na bafarmasi, batonyi na buku, banya kotoda na kini, banya kotoda biloko, batonyi na boutique, batonyi na bafarmasi, batonyi na commissionnaire, bamatiti baloso, niti kwa pondu emati, bakuta mina emati, batekera. Antuka.
botone na kini bawuti bamboka batoni na kini babongoni bamajase batombi na badepo banduki bombe batongi bimende batele wana baliko batele pate musuri Swahili Babrode babato ale botona na kini ale na vile batenda kabota ndoto batoni na gani mambo Atuka ale botona na kini bateki biteka teka batoni boti na tendo batoni sikintata batoni siweta luku kitake komi mulunde Antu wana mambo bali wana zako yembela biso mukolo ya nasili saka défense nanga. C'est le jour que j'ai défendu mon deuxième travail nanga, il y a deuxième cycle. Il y a fait il y a deuxième cycle pour que Nabima n'a autorisation d'engager les sciences po. Wana tozaki na vieux nanga papa Léon. Yo mtu abengela kanga ye to vande to seka. Masolo na de pité. Bientôt élection, il y a un membre à bureau définitif. Na Sénat. Gabriel Kyungwa Kumwanza azalaki candidat na bureau. Ne bandeji. Akoyi. Mais yambala oyo candidat unique. Baba. Bonne chance. Parce qu'il faut makambwe se coordonner. Tozui président Nabiso y Assemblée nationale. Mboso Nkodia, les doyens. Ok, kozwa Kyungwa Kumwanza, les doyens. Siko na sena bango bazana. Mwana na bango kipetre. Oui, mwana na bango. Oyo babengi Sama Lukonde. Excellence, monsieur le Premier ministre. 43 ans. Plus de 70 ans. Au 74 ans. Babiso ba âge na biso yango. Et na katikati awo bakozwa l'harmonie de la gestion de la chose publique. Yango ezo bangi sabat. Donc bavie bazali ko encadrer. Bazana bakwe mususu ainsi de suite. Namoni bato moko wana. Kyungu oyo balobi Tshisekedi père, Tshisekedi fils, Kabila père. Bongo Kyungu botika yena no azala wana. Babeta nanu ndenge bakobeta na bavie mboso. Comme ça, Nassé, Sama Lukonda va récupérer. Comment ça va bien marcher? Bientôt, peine à Sénat. Il faut que l'équipe soit complète. Et cause à la malade. Mais là, on a que sabat. Na lobby awa ba kombo ni ko pesa batukanda. Il faut. Je pense que toko ça la appel, oui. Toko za ba audio na bino. Tozo ba audio, tozo ba vidéo. Bozo linga tozo ni. Tokozwango lundi parce que lobby dimanche tala kaka culte. Lundi tokozwa ba audio na bino. Ba kombo nini ekopesa kanda. Ekozala ka owa. Kombo nini olingi koyoka te. J'essayais hier d'expliquer aux gens pourquoi nous disons ba province na biso ndenge ezali wana. Les lobes à négociation, en dehors de la pop politique, les gens sont en train de négocier par rapport à la appartenance na bango. Mais quand vous brandissez que nazamu tu ya coin boy et que okosili sa osela ta eloko moko te na coin wana, c'est une escroquerie tout simplement. Ezaki muibi. Biso tozo telemela yango. Obimise ekolo na bino. Mais manda na yo kosila, ekolo na yo kuna osala kata eloko te. Bande konangai. Le respect bien ordonné commence par soi-même. Ça la peut attaquer à moi quelque chose. Ata moi nda kuna mboka na bino soki muto ayeboye ata la lobi. Kuna epa ya muto boy. Epa na bino ata symbole les alakate. Mais soki otelemi wana ngai comment mutu ya mukwa bowa.
ngai mutu nini biso toza babembe kende pa babembe bakoyeba ta esika epa na bino te o biso to ababowa ki mobowa ngo wana obrandir ozuka ki mobowa oke oteki osela ta eloko moko te kuna toza bayanzi toza bafuliro toza basonge toza otetela o ndeko moko alobaki otetela nyonso baza d'accord nalobi boza d'accord mais il fallait qu'il bosse la démarche pendant que vous étiez encore très fort très puissant et belé boy yango nalobaki na bino na komaki komitu na soki Kabila azaki mutetela te rien sankuru ya kokufa ya kopola biloko ya 40 45 oyo biso to mona kate bino bozawa na boko lataka ba veste na Kinshasa et Pierre moko za public obani ko loba kitetela soni abatata moko awa soni baloba ka fier d'être mutetela ceux qui bosala quelque chose sous Kabila lelo c'est que Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire même pour na Lumumba et ça limité pendant que vous étiez là les défenseurs il y a pouvoir il y a Joseph Kabila et ça kibino on ne doit pas faire biloko nengwana lobi natali si bino assemblée provinciale député non so même so ki azana kiti ya plastique te omoni kiti net on a vandeli na mai kiti wana kende mkolo a plénière yo moko koseka député azoya azali kolo a vélo na mwa kiti na ye donc ba patron ya ba député nde ba o bazoya na kiti ya plastique ake a placer place wana c'est pas possible. On devrait avoir bah, infrastructure, aéroport à Malonga, terrain de foot, il y a bien, avec tout ce que vous avez reçu. Aujourd'hui, il y a Sony, il y a Mabe, ce qui quelqu'un va se mettre à vouloir engager les OTT là, alors que à ça là, il y a mon côté. On a l'engande. OTT là, qui m'a fumé. Mutete la zaga mbute mbote na bande kotu bakola nanga kuna na Kanyaruchinya tozana province ya Nord Kivu na Niragongo bao bakola nanga na Idwi bozwa bambote ngande mtu na kopesa bino yango ya bao bakola nanga na radio Simba Nariwara na territoire ya Aru mbote bisika bozwami tozana posa bande konanga ya batu capable de servir gouvernement ya combat retroussons les manches ezane na koyoka te bande konanga na yoki ko moko bozo tangela nga ya ministre ya finance oyo c'est quoi on a besoin proposer bino na ye égal combien bo vandeli kopi kuna bino na ye bo vandeli kopi c'est ça être collaborateur du chef de l'État kombo yo boko proposer à ministre à finance oyo komelinga na matoi mutu wana azata proche ya changement bino sikoyo nalobi babilomba oyo bango bazaba tuteya ils n'ont pas droit ils ne se sont jamais battus ils ne méritent pas ils ne sont pas compétents Marcelin Bilomba zo mérité te bande konanga totika mutema mabe ya kosoto détruire parce que place bovandi vous connaissez quand même les valeurs les compétences qu'incarne moi Mobali wana Marcelin vous les connaissez. On doit privilégier les meilleurs d'entre nous. Botika makambuya kozala ba commissionnaire. Vous proposez les gens comme ça. Allez, to komiao, place au kosa le lande kona yo passe au yebi kaza compétent, te au bloqué yo mutema au kanji guti ozawana. Wana te. Mie boke ne kolokota mutu mususu oyo mami ki wana lobi to bana kosam na ko bundisa bino na ndenga blague ta. Na lobi Bilomba Marcelin ne mérite pas Boni Boyko. Et le mal, c'est ça. Il y a ces réseaux-là. Et c'est Salemi. Ces réseaux-là.
place bozali boyebi et bakabola ka rôle ya kosala yo héros sala boy yo omoni fois passer ngande mtu na salaki comme ça ngana sala yo sala comme ça biso to appuyer yo pas chef ba homme fort du chef. Je l'ai dit à la télé ba bakoyo kanga ba yo kanga. En cas de problème, c'est le chef qui portera la responsabilité. Parce que c'est lui qui a une obligation de redevabilité devant ce peuple. Yenda zana manda. Ezana batu azaka nzinga wana. Yemo kwa ko votete. Yemo kwa zana baza tana mboka na ete. Azata na batu solo la kana batu te. Ye azamu ki aba coupe de champagne na ba salon UP. Afandi wana ba comme la champagne. Ayeba kata population te. Même quelques combattants na IDPS ba yebiete. Il va porter quoi sur le plan politique et pas chef de l'État? Il va porter quoi? Zéro. Kombo ona koyoka, ba commissionnaire, boko zwaka ba dossier, boko kenda kotika, ainsi de suite. Mais ce Tambwe parlera toujours quand je sens un danger qui arrive. On va puiser dans une entreprise sérieuse. Bakenda ka ko puisant dehors ka soki ba cadre compétent ba manquer na kati. Vous n'allez pas puiser les cadres en dehors pendant que vous avez ba compétence na kati ezala kate ezakindoki. Donc bino nyonso nenge bozala kawana bolinga na kate metala nenge ko sekisa Marcelango inonsa mo wei bazo bomayo papa Marcelin, ba obo mayo. Tous ces gens eux ont bazo sekisa yo. Toyebi. Quand même oyebi ke zanda kuna biso. Na yeko loba pamba. J'ai l'information place bazali muté mezo beta ba. Masolo na député. Il faut toyeba nani akozwa, nani akokota na gouvernement. Parce que on est là, tout ça n'a pas mon côté sentir le comme na loba ki na bino ministre de transport et voie de communication qui va balancer babis transport qui avant ni na bureau. Ah l'action a été bonne. Babandi comme la champagne. C'était bien. C'était vraiment une réussite. D'ailleurs le chef de l'État vous avez vu il me parlait à l'oreille na l'état bamzus. Tabam. O sale logo ni. O sale ata logo mon côté. Ata logo mon côté. Ozu babiso tindiki sans aucune prévention. Et là, comme mon côté, taba mususu. Et babiso wana bakobana ko tout bang. Bato wazo kufana mai. Bozaka wana ba honneur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Masolo. Dossier ya honorable Jean-Jacques Mamba. Oboyo kaka dans le dossier à départ. Pétition à départ ya Jean-Marc Kaboun. Il y a eu et le babenga ka usage de faux et usage de faux. Bakanga même collègue Nabiso après l'assemblée a demandé batiki. Et tikali le dossier est silité, ça continue. Mais celui qui avait porté plainte, Eza honorable Mpiana, Yemoko Eli ya Luisa, Jean-Jacques Mamba, Mwana Luisa, bien que Eli Nabiso, ya Kinshasa tozana ena Lukunga. Oui, mutu akolo mananga que aza élité aza premier suppléant ya l'honorable John Tumba. Oui, mais dès lors que Batikeli est bon, il a commis élu. Tozana ba Tambwe awa. André Tambwe. Est-ce qu'il y a aza élu? Aza qui premier suppléant ya chez Okitundu. Mais quand il parle, si vous sentez c'est parmi quand même les collègues qui sont actifs. Pona koloba. Actif one honorable André Tambwe na lobby pona koloba na linginde nayo kama kamuna katako mbote na bande konanga tuba kolanga na faraje chers collègues JP habari ndugu boyebi ke na lingaka Ituri pona nini Ituri na donc la grande province orientale na lingaka ngopona nini linga les olobama, soyez les olobama. Bien, à part ma langue, oui, ça va. Hein? À part ma langue, monsieur. Donc, linga les olek, soyez les olek. Et puis, n'a pas dialecte. Très bien.
dossier wana ya collègue Jean-Jacques Mamba déjà na yoki batu mususu bazotanga bango comme ba renseignant ba mususu lokola ba témoin ba mususu bazobombela bango ba information to ko risquer ka to vandi boy baye ba lokoti ba collègue mususu parce que débat est comme yake ezalaki na liste nangate ezalaki na liste ya mutu boy oyo alobite ezalaki oyo nda yaki na liste mais makambo yango bazobomba et je crains le risque. Quelques collègues, je crois, ceux qui 5 ou 6 ont été cités. Mais balobi, il faut qu'on garde un secret. Baloba ke to tindela ki bango ba yakite, si manango ba ya kolokota bango. C'est pas possible. Makambu ya politique et si la camp politique, il faut penser à trouver une solution politique. Ceux qui bossent en côté, les uns seront sacrifiés. Parce que ndenge to koyoka déjà kop moko ezobetama ndeko moko akeko beta kop na cour de cassation mais c'est tambo alobité kaka boende na lobaka bao ya koyokelanga bakoyokelanga bao bakoboya koyokelanga to vandi makambo mapangu to lobaka mikolo nyonso awati lobi to tela kibino elema boyoki makambo yende mutu azali mama ya Vangu Lutete Aristote o azwaki masasi sur place na mutema akufaka cash yende oyo baka olongola vers 19h alors na kolinga mama aloba muke bonga na compléter ba doléance familiale nini otozana yango kombo na mama Françoise kombo na mama Françoise nazalaka na mwana ngaka biso mibale na kati ya lupango nga na bimaka na nga nakenda koluka nakendaki na nga libongo natiki mwana lokola aza mwana mobali natikele na biloko ya kolia nayebisi moninga na ngai soki ekomi ngonga ya kolia na ye azwa fufu na kati ya ndako olambela ye ekokisama mpe na ngonga wana alambi fufu abimaki akende kobakisa soki Thomson na ye ndenge akendaki kuna masasi eke kozwa ye mutalambelaki fufu amona kaka baye koyebisa ye akomi na 21 na mbula oyo amona kaka mutaye koyebisa ye o Aristote abimaki kosomba Thomson boye babomi ye kuna amona kaka baye koyebisa bango nini o Aristote kuna babeti ye masasi akufi nga nazalaki te na ye ba 19 na amona kaka bato bazoyamba nga na moto bato ebele nga ya tuni bango problème nini o toke kaka na lupango toke kaka lupango problème nini na biloko nazalaki nango na mboko nazalaki nango na etufima bato wana na ndenge bazwaki nga kutu nayebi te na ekoma lupango nini o Aristote babomi ye na basodo baya kobuka na mabele oyo ya lelo na père de paix wana nga kuna naza na lupango te place pe babomelaki mwa nazala lupango kuna te nazala na côté kuna babomelaki wana eza pe distance mulayi siko banda ye lelo abomelinga mwana kuna na moke akomi Thomson si apoli aya basala bana autopsie akunda bana nanga mwana ngai nanu aboti te nanu pe abali te abande sombela ngaka kwanga sikoyo na ndenge adebuyaka lelo aya akunda mwana nga adommage ngai lelo akomi complice na ba chef de quartier ya ngambu kuna baye kokanga ngai na iner baye kokanga na mwana na kati ya lupango na nga na iner nake kodéclare pa ya tata wana nao namonaki akotela ngai na kati ya lupango tata na alobi na ngani yo ya kodéclare mwana wana pa na ngai zela nazolakisa yo bakangi ngai na basoda ngali na bana kokene po na ya kope yaki na so na biso tozalaki te panga za noko ya Aristote nga za lekina za concerné la partie Kengo pour ozwa livrer parcellaire bazo obligé biso to somba deuxième fois et pas Kengo maintenant cette fois-ci là ba avocat ya Kengo bakoya na ba géomètre na ba mesurer le pangu na yo ba taxer yo puis oyo ko somba lisusu et pas na bango. Donc, au moment où on vous parle, les bateaux, bazana mbongo, o basombi kuna ba sénateur, basombi déjà deuxième fois et pas Kengo.
naza kolakisa acte de vente oyo tosomba mabele et pas ba chef coutumier na site ya Ntsele kuna depuis 2009 eza yango et puis tozwa attestation ya titre de propriété. Depuis somba, est-ce que vous m'aurez réclamé mabele na? Bon, biso depuis tosomba totikala jamais kozala inquiété sauf dans août 2020 oyo ndete komona monsieur Kengo baye toza victime ya parmi bato oyo ba borna lupango na bango parce que lupango te ba borna place to tonga te mutaza occupe toza na to tonga ndako ya muke mutafanda kuna mais tema to tonga ngona mwa mopanzi siko mopanzi mso eza vide nde mopanza na baye batie alutu koloba awa batie ba borne na esika oyo nga bauti kobomela nga mwana na ngai mwana na aza inonsa kati na makambo oyo azaki mutu azo débrouiller na ye azo luka koluka po aza na libota bana wana Cédric Sombolo yango nazo ya kolanda po mwana wana ndenge babomi ye nayebi tina babomeli ye te ye azaki na koluka na kozonga na ye azaki likolo ya moto azo kozonga ndako akutani na jipe oyo ebena kosala makambo kote babukelaki bandako bakamati masasi kobeta mwana nanga na nzoto na mutu ya moto na nzoto tolali tolamuki mwana monani te na ndako bana baye kodeklare ke koko mama papa ayaki te ngabi ye alala kalibanda te lelo alali libanda ndenge nini nayebisi bana ngabi bozonga bokende lobi lelo tata na bino akowumela te akoya na ye ntango mosusu ndenge mboka ekomi ntango mosusu soko otamboli boye kozonga air tardif te ntango mosusu alali epa mutu akoya na ye lelo akowumela te bozonga zonga vanda ti ba 16h toya komona boye bato bazoya koluka biso kuna ke Cédric babetaki ya masasi aza ya kokufa na morke ya Kinkole na morke ya Saint Pepe uta wana babeta mwana masasi le 23 ti lelo boye solution ezozwa makaka te na mwana batiki kaka bana kuna na morke kaka bongo soki malamu soki mabe ezoyeba kaka bango basora bamemaki bango yende baesika babetelaki bango masasi bata moto nde bamemaki ye na hôpital kuna pa mikufelaki sur place te akenda kokufela kuna na hôpital mais biso toyebaki yango te. Liwapasi pona nini yaya liwapasi pona nini bazula biso solution toza sima mutu te liboso mutu te sedi tokoka ete leta wana pardon papa malabengi na biso yokela biso mawa yaya yokela biso mawa papa namoi tozomona eloko tokoki kosala te papa mbongo eleki ebele tokokoka te mama ya biso tande tatikala akokoka te papa bokela biso mawa papa bozula biso solution. Voilà. Et bomisi batu c'est tout un quartier. Yo tangu na koloba na yo, ozomona ngalo kola mutu ya liboma lokola mutu azusa. Yo seka. Kiri le premier ndenge balobaka. Mais suka. Okoya na kotuna kayo. Ceux qui tozali ko insister que bo s'abonner eza pona o rater le côté. Ceux qui courant ezate yo o s'abonner na yo okokota même na tablette, okokota même na téléphone, okokota na ordinateur na yo. Okomika okoti na YouTube, okomi ndeko Eliezer tokokoma. Et puis o s'abonner au cloche. Okoza biloko. Tozana musalaka ya ko informer binote, ezape ya ko prévenir bino pona ba danger koya. Batu bangoan. Tout un quartier. Boyo kabambula basaliwa. Suka. Mais ce qui n'a pas si bino ces 3 numéros. Et ça pour pas vérifier. S'il y a quelque chose à anticiper, bah quoi au moins terrain place au tonga dans l'avenir il y aura des problèmes. Alors, il faut que ça la nine, il faut que ça la boy. On va vous proposer parce que parmi batouana ba juriste Bazali. Batouango il y a affaire foncière Bazali. On va bien vous conseiller. Yo vandi tango vandi ozaka kena somba awa ndenge na kolobaka na bino ba cité ndenge botamia ba cité
nalobaki na bino cité Kiti, cité Mesa, cité Champagne, cité Sucré, cité Bière, cité Zododo, cité Nzambe, cité bazola tisabato, cité Sainte Vierge Marie, cité Maman Marthe, cité Maman Denise, cité Fachi Béton, cité le peuple d'abord. C'était le peuple d'abord. Donc, dès que bayoki concept, oyebi même pas oyezana katezanini. Olio tuna mbangu, c'est pas possible. Ah, wakala mingi te cité union sacrée. C'est pas possible. Et yo wano vandi na mbongo na yo ya pasi. Oke mbangu kosomba. Bakotia lo priya makasi te. Bakola kisa yo avantage. C'est ce qu'on appelle l'escroquerie. Parce que la remise ne sera pas volontaire. Batalisio, na simanango, betio, bambio eloko kobanda koluka mutuano ko eba place avanda kate. My goal de relève. Batongo bazapi. Boyebi place bavanda. C'est qui était là. Boyebi place bazalaka. Oh umoja soki umoja. Mutuana abimi évangéliste yewan azolo bozo betele maboko. Olongwe kuna megali kelemba ba Congo. Oh le chef de l'état alobaki ki akosala ba congolais ba millionnaire ezana biloko wana ezandengo wana ta. Ça c'est les raccourcis. Les raccourcis. Conséquences c'est ça. Olingo somba lupangu aussi au sombi procéder à une vérification si pas une contre-vérification. Et loko wana boko yokelanga te. Mais mukolo moko akolela. Ngana ko banaka kotala. Na uti ko tiela bino ba élément. Ça se fait comme ça tous les jours. Et tant que bazo yebisa yo zo mona lokola batu bazo lekisa tan, bazo lo baso kindenge. OK, c'est bien bon. Moi j'ai donné ces 3 numéros là. Kotuna ngate ke onde ko nanga sala na zana posa na ngote. Je vous donne le numéro ya batu na yebi. Je ne cesse d'insister quand il le faut. Quand j'insiste sur quelque chose, boye ba ke eloko elingeya. Na lobaki na binondo to ngana lotaki. Yake bakangi mutu moko bazalaki ko bange pa batu. Batu ba paniquer ba musu ba lobieza ya solo ba musu ba lobieza ya lokuta eza ya ngota ainsi de suite. Après c'est payé ba ni ko 5. Envoyé. Siko fatia zolo ba na lobaki na batu ke ba ko juger bango na Congo. Ba ko juger bango na Congo. Ndingalo. Masolo. Yango bande konangai. Et si ka batu bazali ko comprendre te za isikani. Félix a une façon de voir les choses. J'ai entendu les gens dire, ceux qui makamunyo sezaka batu bisu nde bazo sala, simba ka Félix était. Bo vanda to yebisabino. Mama papa, yoka. Ah oui, ça problème, il y a fanatisme, il y a Félix était. Quand quelqu'un répond aux attentes et abat, si tout bateau babunda, il faut babéter les maboko. Bokanga bien. Et ça, mon oiseau, le gars qui s'est victimisé, pour peut-être, il a besoin d'une assistance. Te bisoto bunda, ah, sans se victimiser dans ces pays. Ko créer biloko wana yake mutu akei ali olali na mbeto osali boy o kekuna ba betinga mutu basa salinga boy. Vous devez être moralement préparé. C'est pourquoi biso bakanga biso to kenda boloko to bimasanke to bela ezala lokola nzembo ya batu nyonso ngoyi mulunda bakangie. Donc au bout de quelques jours ba komi ko perfiser bino bomona ka révolution lokola blague. Félix Bazoluka pendant tension ya makasi. Botala le Tshisekedisme za batu nyonso bakolo ba Tshisekedi le peuple d'abord bozozo ngo nzembo dès que ba bimi boyambi yango na loba na batu boyi. Quand je parlais de mon vieux Martin, quand je parlais de mon vieux Valentin Moubaki, Nathalie si bango na lobi, ça ce n'est pas les combats de Tshisekedi. Yako koma na benemi te eza yango te eza lokuta. Il faut cesser de dire que bozaba na Tshisekedi. Félix, pas seulement qu'il est son fils biologique, aza mwana politique na pour preuve. Asalo tata na yasala.
bazana kati ya bitumba makasi quel que soit ba grenade ba bamba ya lingia kufa tout ça Tshisekedi a kufeli Mobutu a kufeli mwana Tshisekedi prend l'avion il va à Guado tozalaka ba ennemi en politique. Félicitations à docteur Ramazani Shadari pour la soutenance na à l'opi. Monsieur le docteur, mes très sincères félicitations. Est-ce que vous avez un mouton à soutenir, on doit les féliciter. Il y avait le professeur devant lui, il a convaincu le jury. Ngana professeur te nazola tananu blé blanc ndenge bozomona ngabo uniforme lundi na bandi nasina bongi sake na ngaba mwa kaye na ngai wana na mukongo na bidon na ngai ya mai gourde nanga naki. Félicitations monsieur le docteur. Akomi ndenge moko na ba Daniel Mbao ba docteur. Mais pendant ce temps, oyo awuti ko kata makambo ya coalition akei ko vanda na mausolée azotoka mwana mobali wa azotoka na moi makasi ti cérémonie esili akei il a pris du temps ya ko solola azosolola na dada Jeannette. Ça va honorable, bien longtemps, la santé ça va, tout se passe bien à la maison. Sans aucune crainte. C'est ça aussi être grand. Yango moni na maloba na ya lobi soki bolingi to landela ba basala mabe. Tokosuka kana bato akabila te, il faut toke netina bato amobutu basala biso mabe. Que justice soit faite. Oui, justice doit être faite. Mais pas n'importe comment. Moi qui vous parle, j'ai 1001 raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne vais pas, si je commence à le faire, commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal Mobutu. Mais maintenant, je me pose la question de savoir si je me lance dans une telle entreprise, est-ce que je pourrais servir encore le Congo et les Congolais? Est-ce que j'aurai encore le temps de prêcher l'amour et l'unité? Je ne crois pas. Voilà pourquoi j'ai dit, je vais renforcer les pouvoirs de la justice. Je vais renforcer l'état de droit pour que la justice elle-même puisse s'occuper de ses concitoyens, du présent comme du passé de notre pays. J'avais dit à Bruxelles qu'on ne fasse pas de moi un dictateur. Je ne suis pas venu pour régler des comptes personnels. Je suis une institution, je suis le président de tous les Congolais, bons et mauvais, et donc il faut laisser aux institutions le soin de régler les problèmes du Congo. Nous voulons, et je pense que nous instaurons un jour un tribunal pénal pour les crimes commis au Congo. Et ce tribunal sera institué au Congo. Pas à La Haye, pas ailleurs, mais au Congo. Et pour cela, nous avons besoin de renforcer les capacités de notre justice. C'est ça la grandeur. La sagesse. Maintenant, Félix Antoine Tshisekedi, un jour Azoya, parmi Bamotard Naye, Moko Akwei, il descend, Balobitala Zoba, Oyo, Alignami Bomisa, ainsi de suite. Akitia Kekotala, Moutouazala qui lui à banque parce que les Aki Libosso a parlé de la nation. Ba filmer, ba tche vidéo, wana ba tche la Bible. Le président qui a les soucis des autres. Wana to kumisate. Yo muto akokufa awa, ozolia minu. Tellement que o mesana milinga, o mesana ko se drogué, ya modèle yo sho boma boma. Il descend. Il a pris le risque, oui,
parce que ezana mutumoko c'est bien bon les honneurs bosi bongo nango wapi mosusu bakoleka mbangu c'est tout batu balobaki baleka lobi arrête-toi monsieur arrête-toi il est descendu le chef lui-même lelo na minito place soki moto azali ko se reprocher en communion avec le peuple il se sent en sécurité barrière bomoni boulevard Tchatch oezo uta fleuve Congo Hotel soki oye ba barrière ezalaki wana okobi makota primature te alobi bolongola nga moko nde nazalia nga moko nde bozo sécuriser nga inde bokolo basoki neni nazana kobanga te balongoli lelo soki okei olongwe primature tout droit ba barrière nyonso tu wana balongoli ozoleka otelemi okena mozole ya mzee okangi ba photo okuta mtu azolo bana yoteke unatafuta nini uko nenda wapi barrière zali susu wana te bazongi kuna nakati quand le chef est en communion avec son peuple il a sa façon de se comporter même mtu soki asala sala masumu yo betaka makolo na se akopakata mbangu masolo na député et tout numéro d'essentiel tumbana esprit de mon esprit de développement c'est ça bande konanga elongo kuna na linyina suki sana dossier nini dossier ya Kinga Kati il y a quelques mois na lobaki na bino batu balobia bakendaki ba désarmer bola kisabi so ba vidéo ainsi de suite hein maintenant balongola ki ba barrière na ba soda na GLM vidéo eza botika amateurisme na kwetale ignorance eza bien te les domaines militaires bazana ndenge na bango je vous ai dit que bakendaki basali identification ya basoda na nombre d'armes na Kinga Kati batu vanda mutazo bino boyebi te ngai na kovanda kana plateau awa na baniko kosa bakenda ba identifier effectif ezaki ya combien ba armes nini kuna batu bazali ko kanisa lokola ndenge les jours que Joseph Kabila partait na lobaka na binoke kala mingi te boko yoka balongoli ba militaire au bazaku on peut lui laisser quelques-uns pour nous sécuriser parce que c'est un ancien chef de l'État ancien premier ministre bazana ba policier tilelo kende pas muzito okuta ba policier ceux qui combien kende pas bango tu kende pas Tibala kende pas Sami Badibanga ezandengwa à combien plus fort un ancien chef de l'État naebi sakibino qui n'y a rien là-bas et lobby la décision est tombée basoda tout bazui bango bazongi na baka bao bakebo kuna désormais Joseph Kabila ezalaye ezala mama Olive ezala bana na ye bakoza la garder na la police et non na bamura siko na kozela batu bazalaki kolobaloba il y a ceci un état dans un autre état bameka kuna ainsi de suite je l'aime long Kinga Kati long bozo zela lisusu nini partout ya kozala et kozala nde la police nde mtu azo kengela ye plus question de militaire bao bazalaki azwika mwa kiti moko etikala bakoma présidence azwa chango na Facebook encerclé le pouvoir est à Kinga Kati après boye kolongwa te c'est Kagame qui c'est pas possible Kabila ne sera plus gardé par le militaire. Na pete na malembe. Félix Antoine Tshisekedi, un simple civil. Makambo manduki ya yebaka te. Na lobaka na bino mikolo nyonso kamwa gilet pare-balle balatisa kai amesana na ngote ezalo kola David na Bible. Sayu la latisi eba nini alobi te o na mesana te. Kamwa gilet pare-balle elobi sa en langue boyoka. Amesanite Félix ayebi makambo manduki te ayebi makambo asokoto te eloko moko te ya mesana nde kaka mouvement wana ya foule sans armes. Quand vous suivez cette vidéo avant qu'il ne soit chef de l'État azoloba na la police ndenge bako beta biso ba masasi boyeba ke bitumba oyo tozo salela pebini
peur d'un vieil homme de 84 ans? Hein? Mais enfin, mais vous embêtez vous perturbez la liberté des gens, c'est quoi ça? Non, on ne discute pas aujourd'hui, on parlera une autre fois. Demandez à vos hommes de dégager l'entrée, s'il vous plaît. Demandez à vos hommes de dégager l'entrée, s'il vous plaît, on va y aller. On en parlera une autre fois. Mais sachez une chose, le combat que nous menons, c'est aussi le vôtre. Vous devez le savoir. Quand vous tirez sur nous, vous nous faites du mal, voyez barake, ah oui. Nous, ça il a bino musala et c'est nous que vous battez. Voilà. Mais les gens ne savaient pas. Ayabi violence te moi na mobali wana. Ayabi de côté les magaka. Totambola. Et ce qui me fait mal jusqu'à aujourd'hui, c'est la distance que prend mon vieux Martin Fayoul. C'est la distance que prend mon vieux Valentin Moubaki. Il ne fallait pas. Tala la victoire, parce que ils donneront toujours raison à Félix. Bien que Batou Bakozange lo kwa kolobate, bakoloba na bango parce que Batou Bayoka kasonite. Mais avant Oloba, zongela maloba na yo. Boloba, ceux qui babimisi Edi Kapende, Edi Kapende à Zaliban. Ceux qui va saliboy. Petit à petit, Kingakati, balongoli ba soda, pas seulement na Kingakati. Ne va faire maintenant plus question de Moura, plus question de militaires. La police va s'occuper de la sécurité là-bas. Si quoi batu ba mesana mandu ki boyebi conséquences zanini. Ezande ke omoni elo kwa pema ya bana. Deke ata so ki ba becha ngwebeti pa abanimba. Bana tafta kufaini. Attention. Moi swaka mutu aganga kate. Félix n'a pas annoncé que je vais faire ça. Malé. Moi swaka mutu aganga kate. Yango bomoni ekomi saki. Et comme il a accomplir volonté, il vient honorer Ngwanda. Ou alors qui est l'unique Congolais capable à ça. Occupation pour ceux qui croient dans ma cambo occupation. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Je voudrais dire solennellement à Félix Tshisekedi qu'il est pour l'instant non seulement le Congolais le plus dangereux et le plus nuisible pour la République démocratique du Congo, mais il est aussi potentiellement le seul Congolais susceptible de faire tomber en un seul jour et par une seule décision tout le système d'occupation dans notre pays. Est-ce que on a le 8e colonne, 9e colonne, à l'obité? Moi, soit Kamutu. Le kuta bongo mutupu. Mais vous allez voir, ça toujours ne logo ya kokosa ya koloba. Bazo kosa, eza théâtre na bango. Bazo kosa d'ailleurs Kabila. O komona bakobanda ale balandi. Lui-même Joseph Kabila avait déjà compris. À un moment donné, ceux qui ont tali même moment au livre que ça soit Yemoko, azali ko tambola na bato walati, lokola ba garde parc. Y compris Yemoko. Il savait ça. C'est un militaire ici. Ici. Totikala jamais comme on a Félix à lobby. Kalamingi te na kolongola ba soda, kalamingi na te. Mbwa swaka mutu aganga kate. Lelo na posa na mona quand même bossa la publication, ya ke boyoki soni. Boyoki soni. J'ai appris que bande konangai ba prince penge na ba mususu basala ki sitini, ba memaki bango na kan le fungola. So ki ba memaki bango na kan le fungola, botika bango. Qu'est-ce qu'il y a? Bah si basali sitine na bango. Botika bango baken. Mobilisation ngo bazala ki kozela. Tomoni yango. Bengaza kuna natipa gombe. Ozo na ngai penga na bochela ngai ya na kina.
mokonzi téléphone na ngai bazwi téléphone na ngai mokonzi téléphone na ngai bazwi personne n'a cassé personne n'a cassé Pode finga bino, tô levando bino te. Bafinga bino, tô levando bino te. Hoje aqui já foi. Vamos appeler. On m'a appelé. Faites là, là-bas. Oui, arrêtez ça, Robendo. C'est quoi ça? Il faut savoir s'incliner devant la dictature de l'existence. C'est tout ce qui est aux amours en Nzambe. Il faut que vous ayez ce qui me fait mal, c'est quand je vous vois aller dans des églises. Nazo suki sawana na kende kotala ba vieillard na ngai. alobi mwana noka sizobele mkono nyoso wapi nga alobi alobaki akoya akobenga soki aye akobenga mais lelo na kama ndenge yete azana bezono makasi nga yo na isa kyo kena koya lelo masera zana oye olobaki na poko akoko frime mais na poko alors biloko to yena oto pesa na lobaki na bino kena koya na ba pampers et lokola na yaki na pampers alaki na mema quelque chose na memi mwa loso en tout cas alobaki pe yango alobi akoya kotika ka pampers bongo mokolia te na bite wana ifo tango koyande ngosola na ye na msaki nde alors yoko bima to koma place biloko na bima na mata na biloko zo mata wa zo mata na Benzambo ya ma ayoke biso ma aponio asimbio na motema na otala bato wana bandika pe baneglisaki bango na mboka oyo bazali soko kipe bandika pe te na ntango ya mobutu ntango ozotambola na nzela boye ntango wana nazwi nano velo te mutuka etelemi ezwi enveloppe epesa mama futa ata transport bomemai na taxi na ntango ya mobutu akopesa yo pena moto patron akoleka yo te na ntango ya mobutu me ntango tokoti na ntango ya kabila lepere aomelaki mpe na ye te akenda oyo mwana ntango aye kosala eloko te okomona ministre boye ministre opesa nini $100 osala yango nini ye moko nano na lupangu na ye wenzene eza ya $100 na mokolo moko bongo ye apisoka $100 mpo vivre nango nde yini ozomona nde yango na bayaki na nga inutile okende oluka baministre na ntango ya kabila oyo mwana inutile okende oluka ye bosikoyo banali kovise mokonzi oyo akokota apres ye ifo wana kende mpenza kokutana na bango basunga mpe ngai ndenge naza oyebike nakutana na nani papa ya Kisekedi
nakendaka na limete ti epa na ye nakomi kuna ayebisi ngai abi mama ntango biso tokosalaka soki ozaka na mokili oyo ale abengi photographe aye akangi biso foto azwi foto baye kotikela ngai ntina sante nafandaki wana na matongi wana baye kotikela ngai foto wana bifoto wana batela yango bien ntango bango bakozwaka bokonzi foto nde kozala laisse passer nao bandeko na ngai tovandaki na bango na centre motema mabe bayibelanga foto wana mpo nabimaki wana ndenge ya mabe nabetile nano lisolo yango te papa nazalaki kofuta bangai kofutama na ntango ya nandia oyo abandakolataka bate ya mushwa matata okokela bange ofutama alors nalekaki oyo eza bapampers nalobaki na mama Louise ntango abengaki ngati eza na mwa pampers nalingi na ya natikela bino na lokola okomemela bato ka pampers te nde tolobi tobakisa mwa loso mwa mafuta mwa soso mwa sabuni alors yango nayaki natikela bino comme ça odi ndenge nini akosesa bino. Merci boni ba mama na ngani so balia azali boni baba wana ya musongi wa azali azoganga na nyinde na wela te tokende kati natala bango Pe mesanga na koto pitani mbala misato. Pe mezosila te, babika ifuna kota radio. Mbongo pe ezomona na radio te. Radio yango bazosenga combien? Na ibi prix na yango te pa. Liboso na kota na Saint Joseph. Basenga pe radio makoki ezalaki te. Na ye kozonga na ndako na sali 2 mois et Yesu makashi. Nego kota 4 mama masera kotira 4 banda na kiti mama tika kofuka manio. Na hôpital ya 4 wana. Na jui ba soin. Baye kosenga pe radio mama azaki na makoki te. Problème ezate. Na pesa mbongo radio. Ça va maman? Na yoki papa merci. OK. D'accord. Imuna mwana obeba fiche mukukutala. Ngai yewe na namuki. Olamuki? Boni yo. Moya. Boni. Ngai yewe. Boni santé oza malamu. Na sali malamu. OK. Toaki kopesa bino mbote. Bongo kumbuna yo nani? Tambwe. Papa Tambwe. We. Epa na bino wapi? Yosi kwa ipana yo wapi papa Ilunga? Ngai Ilunga ipana bizu kuseke kuba kiluka. Kuseke? Kuseke kurubema seke kuba kiluka kilembwe. Kilembwe? Wapi boy?
Kwini kuseke? Obe kodi mutanzi kwini. Territoire nini? Territoire. Territoire? Chofa. Lubao. Lubao, secteur Chofa. Territoire, Chofa ici, kufuaka batati na territoire. Lubao. Ya Ilunga. Ok, ya Ilunga. Toyeli bino mwa eloko amuke. Bakopesa bino. Eloko akolia. Malamu papa. Oza malamu? Nasali malamu. Nasali malamu. Okay. Nasali malamu na kubeta manabeta mikolo ya bilamba na ngai. Babeti yo? Epa nani? Esika ya Kalonda. Azali. Oye batari kubinga yende mukunchi ya mbuka. Kalonda. Abeti yo? Abeti ngai mbata misatu pesa ya kilo. Babeti ebwa. Babeti ete papeleze. Babeti la nayo. Meye. Yo bazokanisa makambo na ye wana. Bayeni bazwi dala. nazaka na église Saint Joseph naye kokuta oke kolekaki na regretaki fort mpo banda kala naza kolanda baémission na yo na radio bosani ya Roger Lumbala RLTV na émission na yo tokomi wapi na ndeko Basile naza kolanda yo très fort bon mais likambo oyo esalamaki awa dimanche passé oyaki ngai nazaki te epesa ngai mawa mingi te toleka ngai alobaki ke mama Louise azoluka ngai nde nayaki yango nakanisaki bino mwa moke moke lelo mpe naye kotala lokola nayebi ke eza na bango batelemaka te nde nayei na mwa pampers mwa loso mwa mafuta mwa soso po ke natikela bino weekend. Mama, nazosamba awa yango nalobia nazotindela yo mwa mbongo ye oyo azoya kopesa yo mbongo ya radio comme ça okende nanu basala yo radio na mama. Nayebi tozalaki na ye fois passé awa comme ça toyeli bino mwa eloko ya moke tozotika ngo awa bazoya kopesa bino bokinga boni mama boza malamu namoni bino nasepeli mingi bana na zanga nga mpe nasepeli toyeli bino mwa eloko ya moke ya kolia nde oyo tozokitisa awa eloko moke te eza ebele na miso ya zanga omoni yango ata namoni te na molimo ezali mona yango wana ti yango wana eza place wana ma iloko yango yango te d'accord mais nasali 3 jours azozaki wana te nani abosani ke age moko bato bakomaka lokolo okutani kuti na chango tozonga boye yango wana etokamba biloko siko 3 jours wana
c'est chaud. Il faut vous attraper chaud. Rapide. Na yaki mpona kotikela bango bapampers comme tozwaki quelques pampers, mais on s'est dit quand même moto akolia pampers c'était fallait peut-être accompagner nango na mwa iloko ya moke oyo biso tozwi nde mwa loso wana mwa soso mwa mafuta na carton sabuni oyo toyina onatikela merci beaucoup honorable kutu semaine onangani naluka yo nayebisa kutu biro nanga nabi te ngai nazomona honorable azosala badon bisika mosusu nakosepela mpe mokomisa ya kopesa sourire epa baviere na ngai mais wana ngai naluka yo mpenza parceke nazalaki na deko na morgue bakoko batikaki biso wana nazalaka toujours na difficulté mpona kosala banterrement alors tokundaki moko mosusu mpe atikali tozobundabundaka nangi na rectifie mwa moko honorable olobi mwa moko bino bozwi biso epa na biso tolingaka bongo te epa na biso tolobaka contener oyo omemeli biso étant donné ke baproblème na biso oyo eza ebele toza na bosenga makasi alors mpo na ngai namona so moto abonzeli ngai ata morso ya savon nalobi carton te ata morso moko ekopermettre ngai nasikola ata kilote ata ya papa moko eza suyo kuna donc topesa merci nzambe vraiment apesa lisusu ya mingi metiaka biso mpe na programme tia biso na programme parce que boza na bango combien awa sikoyo batikali 25 on peut les visiter oui oui Amen, amen, amen. Bon, merci. Lokola nga nayebisaka bino kaka biso tozokontinue kaka bonne année na biso ezokontinue lokola mwana nyonso ya respect mwana nyonso alingi baboti na ye lelo tozali na papa député nakasi koko koyeba ye asalaka émission ya tokomi wapi ye azali moto asungaka baboda baza na kati ya député soki moto aza na mitungisi ya koluka papier désert akende kolobela na ntina na ye kutu semaine omoni makambo eleka biso bato bakufaki awa ndanga mpe nakende oluka ye me kaka bakolo kilo me nzambe ayebaki nazali na bosenga na ye ye mpe lelo alobi lokola bonne année ezali kaka ye mpe aye kotikela bino biloko na bino ya bonne fête baza na bachambre basipo bakotambola te babimi soki oza liba mpe ya kolobela bango sa bangolobi nyonso bote na bino voilà na même mama ayebaki te ke na koleka parceke namonaki ntina ya koyebisa ye te na bafete tokanisaki bino te tolekaki te mais tolobi quand même toleka kotala bino yango mwa pampers tozalaki nango tolobi omemela bato ka pampers bongo bakolia pampers est-ce que baliaka pampers alors tolobi lokola tozana mwa pampers tobakisa mwa loso mwa soso mwa mafuta mwa sabuni ekoka kosunga bino mais awa mpe tokuti ke tozana mibale batikaki biso moko asi akundami mosusu atikali tokokanisa soki tozana moke tokobakisa mpona ekoka kosunga mpe na kokunda oyo atikali merci beaucoup hein? Voilà. Maman. Oui. Oh. Je sais pas comment on a. Ah. Et les yeux. Oui.
beaucoup. Merci beaucoup, maman. Votre visite. Merci, maman. Oh là là. Ouais. Mais sinon, vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous voyez qu'on est en train de déranger mes cheveux. Parce que le 7 mars, c'est mon anniversaire. Le 7 mars? Oui, je suis grande dame. Journée de la femme le 8, moi le 7. Oui, ok. Ok, je vais passer le 7. Oui. Je vais passer le 7, comme ça on va fêter. Voilà. Si vous m'invitez, je viens en fait. Nous vous invitons déjà. La maman Cécile, Hein? la directrice, c'est elle qui fait tout. C'est elle qui fait tout. Oui. Mais si maman Cécile m'invite, je viens. Je vous invite déjà. Venez avec votre équipe. Okay. Comme ça, Merci ça va beaucoup. nous arranger. Papa Mkonkole. Oui. Je suis la veuve Papa Mkonkole. La veuve de papa Mkonkole. Vous connaissez Papa Mkonkole sur le collant, le Dering. Oui. Ok. Il est parti en 2006. Oui. Ok. Merci beaucoup, maman. Sungande konayo, biso semaine prochaine, nde tozo compter. Kokende mbujimai, parce que toko sala ndenge nini. Tozo compter kokende kuna, pambate, soki. Moi, muke wana tokozwa, cette semaine toko raté, il faut tokende kaka. On veut faire cet effort-là pour que tokende. Plus de 143 998 311 332. Ceux qui ont un lisungi na yo, olingi ele kananzela na biso, oye, tozan avenue Itaga numéro 120 entre Wiliri na Kasavubu na commune ya Kishasa. Ceux qui ont un muke oyo monike eko ya nanzela na biso. Tozaji ko tanga, tozo tanga batu tolobi. Ba grand prêtre ya baluba, tozalia. Totangi ba lestare, totangi ba tarsise, totangi ba diamantaire, totangi Silva Mabanga, les dollars bivores. Maintenant que de mbujima 5 dollars wane monana. Papa okope mate Silva. PDG, okope mate les dollars bivores. Awa chobesha. Honorable Ngoï Kassange. Faut te sentir quand même que baluba bakabakati. Balia kanabatu. Nazobo sanate vient nga Gabriel Moch. Candidat président de la République. Viens en gâteau bundela va parler wana mais au dame ka yo mauvais. Plus de 143 998 311 332 tokutan lobby mais bobo sanate lundi tokozwa ba audio na bino boye bisa biso ba kombo nini bolingi koyoka te. Tomona. Merci.